et autre chose, car pour tout ce qui est mode et allure, Syllabi Salut gère déjà. Bienvenue au royaume des Abacucs. Envoie ta photo pour obtenir ton passeport officiel. C'est là que beaucoup de fans invisibles risquent d'avoir des problèmes. Mais nous, les Abacucs visibles, nous sommes là, fiers et présents. Prépare-toi, car tu vas respirer avec l'aiguille. Ce que Gemini ne peut pas améliorer chez Syllabi Salut, c'est son style, ses poses en photo, sa façon unique de tenir le sac, son élégance, sa beauté et son charisme. Si nous utilisons Gemini, c'est pour créer autre chose, car pour tout ce qui est mode et allure, Syllabi Salut gère déjà. Bienvenue au royaume des Abacucs. Envoie ta photo pour obtenir ton passeport officiel. C'est là que beaucoup de fans invisibles risquent d'avoir des problèmes. Papa na ngai akitaka salaka pa mimonisaka e Goma komine lobi modis palom qui se confie à l'homme ngai na talela moto mokili teo ngai na talela kanzambeo soki na taleli papa lobi pakoki kukufa soki na taleli mama lobi makasi ekosila e soki na taleli baninga suka bako desevoir ngayo nakati na libulu nazolelo ngayo natelelaka bandeko basundoli ngayo moto na pasi nazolelo ngayo malamu ya yeso bolingo na ye na motema yango nde likana ngai bilaka na ye na bomoi na ngai epolaka te o moto amokila koki kolaka ngai lobi mpe awangani kumama yawe kumama na yo Flat Hotel, il sait que c'est la qualité. Flat Hotel, il sait que c'est la différence. Flat Hotel, il sait que c'est la supériorité. Voilà, réel plaisir de vous retrouver aujourd'hui sur Clé Média Télévision, votre chaîne, où il y aura 20 ans, il y a au Sala promotion, il y a SB, pour divertir Bino, pour informer Bino, ce qui est important, il y a pour informer, et merci Nabino Nyoso, Nengi Bozorata, Nabino Kolanda, Toto Irano, les Toto les Abakouk, et merci aussi à tous les Abakouk, au Bazoa connecté dans Clé Média Télévision, vous pouvez savoir sur confiance, Bolingaka. Banalise to ila rabino bozalaka très à l'aise soki bomoni tonto irano to pesi maximingi na mama Belflorine la tigresse na niveau ya France na peso bambote ebele et na bosanité maman Claudine Inès na États-Unis et Belbiche na peso yo ngeli Belbiche ngeli balobi mona ya nouvelle vague ya tongo mona ya mama Via na niveau ya Angola et Belbiche ngeli actrice comédienne peut ambo na biso ça va bien parce que bangonde babanda nouvelle vague to bosana raté maman Elimbizi hymne national ainsi que maman Zozona Inde maman Afi Mayemba et maman Yvette Pemba. Merci beaucoup à tous vos remarques, surtout beaucoup plus et vos conseils aussi. Et tonton Irano continue toujours dans ma solo SB, et ça la bien, et zo pesabiso sengo, merci Nabino, je suis reconnaissant, et bon continuer toujours dans Kokome Nabiso, bon continuer toujours dans contribuer dans autre soluka, dans SB, tolobi, insalité, distraction,
Mais nous sommes là pour défendre ici. Ceux qui m'avaient Ali, nous serons là, pour défendre, parce que même si tu as l'analyse, même si tu as parlé sur les films, mais ceux qui m'avaient Ali quelque part, on va en parler. Pourquoi pas tout le bateau éclairci et Likambo et Koya dans les réseaux sociaux. Merci. Dans Binonio Sobo Konsoma qui, je crois, lobby. Extrait, il y a deuxième saison, il y a film Nabiso, Impact inavouable. Pourquoi Tonton Irano approfondit beaucoup plus à l'obéla Impact inavouable, tandis que Toza P na film Nabiso Nangamu, il y a les abakou de l'SB, ou na singi P na bande rebelle, baza connecté, ba kota dans les abakou de l'SB, ba consommer film Nabiso au-delà du mal, ou déjà tout ça en 9e épisode, je crois bien. Dimanche à lobby ou samedi et les autres peut-être le 10e épisode et on sera aussi là, voilà, nous serons aussi là pour ne pas négliger et les abakou pas ces anda pour moko to sala un cheval tant que film moko sili to charge peut-être film mon chouchou dans la chaîne mon chouchou. Vous savez très bien que vous savez très bien, vous savez très bien que SB ils en ont 3 chaîne et à télévision. Nous avons les abakou de l'SB, nous avons SB Maison Mère Otolobakan, SB International, et puis tout ça dans les films, où ils ont une plateforme, Netflix, bandeko bazolanda pekna na Netflix, baza connecté, na bazolanda mo kitoko, tout consort, donc charge eza makasi, et ils ont vraiment tout kota kaka mingi na bêtise, tout kota kaka mingi na distraction. Merci encore une fois à maman Françoise, maman Chantal, ainsi que maman Bobette Abakouk, Naba Conseil Nabino, tonton Iranuela, Bozala Lankinya, et malgré tout, Tozaka Kawana. Alors, il s'agit bien des postages, mon aito sala tout à l'heure là. Na commis, ce que vous avez Abakouk solo, il faut en tenir, il faut un passeport. Et bien, les badets Abakouk, c'est comme si vous avez négligé. Non, nazo réveillé de komoko o azorata ko lobaki je suis Abakouk o dans la fan ya sila ya solo oko pe ko créer oko zo apena initiative bisana bandeko bomoni wana o to la t-shirt ya SB na simana ngo balobi bien aéroport international de l'SB soki en tout cas na passeport o te ozaka na yo Abakouk te soit oza Abakouk moko fantôme ou soit aux Abakouk visible. Abakouk a mimonique, azaka Abakouk visible, zana na t-shirt na yo, et t-shirt zaka ranzoto, et za représentation to komona na elongi. Même itema, to eba ya solo ko zaka Abakouk ango. T-shirt, mon kolote, oto ba lingala, eza comme symbole, ezalaka ya ko sepelisa batute, ndenge bomona tantôt tonton Irano ya na kepsi, oto ya na plateau ya relaxa que je suis Abakouk. Mais ezala pe kati mitema ezala na misala ezala te pona ba mona kaka na influence que non alobela kasila Abakouk non kati na biso en tout cas ekoyebana na misala et c'est pour cela nazo senga na ndeko nyonso o mi monaka ke Abakouk zala recommander soit sala befort okoma lokola biso na bandeko to mi bengi Bakouk ya passeport ba o bazwi déjà visa na bango ya kokota na mboka ya Babakouk yo nani yo obimengaka Abakouk soko tikali peut-être te considérera ote. Et voilà, merci beaucoup encore une fois à Sila Bissalou na extrait oyo parce que elobi c'est déjà batou mokile sepeli ba retrouver les sous ba figure oyo ba mona ki penza te na première saison. Et c'est comme si dans mon honneur ça ba style ou soit système moko mam sangi a imposé. Parce que dans mon nom, on les Abakouk, film na biso de la du mal, tout ça dans la saison 1. Ça prouve déjà que deuxième saison est. Je ne sais pas si la politique et vos argans n'ont pas la magie dans SB, mais on met que film est saison SB, tozeli mouké, tozeli deuxième saison na biso. Mais moi je trouve que ce n'est pas mal et ça bien pour peut-être fil d'idée. Ou soit Batbaz a toujours connecté dans un film pour ne pas peut-être Batba se perdre dans l'histoire. C'est bien, mais dit peut-être beaucoup de jours pour que la vie de ça passe parce que c'est les actes commerciaux et surtout la politique il y a concurrence. Oh, il faut le dire que concurrence est très macasse dans le marché
il faut pas kotika vide makasi ndengona si peut-être il faut couvrir yango na attendre na moi élément moko quelque part quelconque plutôt et que ça peut bien pour na chaîne abiso et la lanzalate. Voilà ce qui est comme remarque on a pourrait apporter par rapport à SB la deuxième saison. Deuxième saison tu retrouver l'artiste tel que Pierrot Ndombasi, to moni Papa Gesho, to moni je crois bango bani balé on est dans retrouver les sous na moni bango du nouveau dans la deuxième saison oyo na prêter attention à bango vraiment dans la première saison na moni intervention à bango je crois même ça sera une surprise surprise aux kaka peut-être des selon politique il y a deuxième saison à boine pour dévoiler la figure union so peut-être ba ko intervenir na deuxième saison na ko sala analyse selon moi selon ngai ndenge na taleli na bato bazwama ki tant na bango ya kolanda première saison balandaki histoire ndenge ezalaki Naomi tant que moi si à Omar akufaki dit peut-être ba condition au bakendaki na pas marabout ce qui était papa na biso oxygène et tout le monde qui négociait Juillet aussi ou a mis bomaki a se suicidaki a mis chubaki mbeli et je crois ndenge histoire ekendaki Naomi azaki na mwana wana na séquence moko ya suka o to benga rami ba tableau moko ya suka bakutana na mama makambo zo bana que na pas na yo nazana moyen te tout consort difficulté et na ma bagi o sepela kiti bolinga mwana na ngaza susute na ko sungoto voilà tout le monde a compris que non maman makambo a komi ko finir na ko subir o ezali comme ba retour ou soit tokolo ba karma na o esengaki na mabeni so salaki Naomi et pardon na bolangu nyonso peut-être asalaki Naomi mais na mabe o asalaki ndeko grâce fita et yango bandi ko futa e moto ya kansaka ko sunge lobi Naomi pas changer face parce qu'elle comprenait qui vérité il y a makambo eleka na kati ya foyer na ye et voilà maman makambo tout le monde na deuxième saison azo continuer na souffrance pourquoi parce que tout le monde séquence na bango na awa ou azo expliquer awa que non il y a pas moyen peut-être au meka ko sengela ngai pas ya grâce ou aza comme collègue na yo camarade na yo asunga ngai nazozanga esika kolala nazozanga même ya kolia et ça montre déjà que souffrance oyo mama makambo azo andire eza dit peut-être ya mabe oye moko asalaki yango moni na ndeko moko pozo na biso il faut pas croire que makambo to sala lelo aussi kaka lelo lobi oyo ezaka réservé na nzambe ba surprise ezaka ya yenda ebaka ndenge nini bato bakoza lobi oko faire souffrir mutu moko lelo okoza na succès lelo okoza na bonheur moko lelo okoza pe na difficulté lelo parce qu'il faut pas toujours toza beaucoup plus du côté négatif il faut avoir aussi il faut viser aussi du côté positif donc okoza pe na pas si moko lelo lobi pe ko sourire ou soit okoza na bonheur moko lelo lobi pe ko changer donc ça veut dire que les autres biso makasi oyo nazo recommander na bandeko belé balingaka SB bapesaka si la confiance bazala kaka stationné te na sila bisalo aza comme styliste bazala kaka stationné te na sila bisalo comme actrice ou a maîtrisant musala bien mais bazala pe ba fanatique ya leçon parce qu'il y a pas de fanatiques leçon on nazo remarqué il y a toujours des fanatiques o bazana sentiment na o bazomona ndenge tolobaka théâtre les permettre biso totema à travers des leçons aux oya na kata idée mais bat bazo ba film yango à la légèreté ndeko mususu oya po tala ka sandala mams mutu mususu oya tala blouson mams mutu mususu oya tala ka style mams asale lisuki sans savoir que ba leçon attiré ezali na ba histoire na biso pour excuser lumière na biso les automatiques soki courir ça li shit yango moko échangeaka façon nango ya ko éclairer donc voilà nasengi penza biso tozala scotché et surtout beaucoup plus attentive na kolanda o ezali leçon na kati ya film oyo impact inavouable voilà oyo vraiment tozaki nango lelo tomikosolola ensemble na ba fanatique ya SB na ba fidèle ya SB na ba ebalingaka SB oyo tobengaka des pères et des mères et beaucoup plus ba fanatique oyo tobengaka ba empire bato balingaka
s'il a des vrais, parce que lelo yo boyebi séparation eza makasi mitema na biso ebele zoki mitema na biso ezondimama lisusu te na bandeko balandaka biso. C'est vrai biso moko tobebisaki, mais rien n'état tokoki mpe toujours korécupérer oyo tobebisi yango na sengi na bandeko mingi oyo bazolanda tonton Irano boyeba kaka kolimbisa na mabe na biso, parce que je dirais pas ici au nom de qui quel que soit, mais nazoloba au nom de tous les abakouk, au nom de tous les chroniqueurs ba oyo basali mbeba na ba oyo peut-être bamonaka ke basalaka mbeba te, boconsidérer biso botika peut-être ba négligence mosusu ba critique oui, mais dans les bons bo encourager pe biso, parce que tokolemba te kotika silango, parce que si la thème tatina biso mais dis-moi musala na yende tina ka biso toya ko soutenir ye et yango na sengi penza na bandeko mingi bolanda biso bozong sa confiance, bozong sa vraiment confiance oyo bopesaka biso à travers l'analyse na biso, à travers les émissions et belé tout ça là ka ya mabe soko ezali. En tout cas je serai pas là pour continuer toujours na ko appuyer moto moko boye que tala yango kaka non. S'il s'agit même des abonnés, c'est des abonnés ndeko. Tokoki jamais ko valoriser mabe yango ti wapi pour kaka mabe ndetala makami na réseaux sociaux non. Si même boko constater tokoloba awa pour na film, parce que on a loba que ça chanson na biso to yembaka mingi eza lokola la récitation total ba film to sala ba analyse ya film to lobela ba film, mais vous allez constater qu'il n'y a pas beaucoup de vie ici parce que to lobela film. Si peut-être oyaki to lobela makambo oyo bandeko mosusu balobaka omonaki etala makasi, il faut que tout aborder tant pour tout aborder bino nyonso bozande mo siko to sande tineni, mais tellement que éducation ou soit nous sommes pas obligés kaka osala kwa baninga tokoyaka peut-être to lobaka kwa baninga. Mais s'il faut corriger, s'il faut retenir quelque chose là-bas o baninga balobaka, moi je dirais quelque part que bamsupe bazana ba raison, bamsupe bazana raison, tel que na ko pesa exemple ya ndeko oyo aitu ko loba makambo ebele alobi penza makambo ebele atalisi biso ke non tango sila azaki ko sala ba film tel que Sila l'Ivoirien, Docteur Sissi et ba film ebele sila salaka azaka na ba communicateur te, azaka na ba journaliste te. Ça prouve la force de l'artiste. Si la soki le loi accepta to embrasser biso ba communicateur to ba journaliste to ba chroniqueur, et ça par bonté. Et ça par bonté parce que azaki reconnaissant au bakino baza quand même batu o bazo sa musala bien bazo s'efforcer na musala na ngai, pourquoi pas na rendre bon sincère, mais il y a ko bebisele musala te, et ya ko détruire o ya yete abandaki na pasi o abandaki na pasi yango ndeko Jaël Chou alobi toyebaka sila lelo te, toyebaka sila na misisa kino lelo fruit na azobota pe aliamboma na ye na kimia toluka te to détruire parce que moto moko te ali na esika akoki koluka baya ko détruire ya ye foyer. C'est bien, Jaël alobi bien to recondamner te, parce que moi j'ai soutenu toujours des parties où on a mon eza positif et pas na ngande na ko renforcer yango ya koloba lisusu ke to sala honneur na ndeko, parce que makambo eza ebele ya koloba film yango ezoya deuxième saison, pourquoi pas toko sala critique na ba artiste pe bazo jouer, pourquoi pas toko sa pe ba remarque on a kati ya film na biso moko oyo ko sala ki to loba a SB ezo perfectionner ezo bongisa musala nango di peut-être ya ba remarque ezo salama to ya te poto salela ka sentiment na landi conversation ya ou échange de paroles ya Mam Cécile na tonton Gesho. Tonton Gesho en tant qu'employé na kati ya entreprise ya Mams, si je me trompe pas ya ngone eza na kati ya histoire abandi ko sala ba zel ou soit à taper à côté par rapport à entreprise nyos boyebi ceux qui travaillent à taper à côté, il faut nécessairement ba virer ou soit ba longola ende to lobaka. Bah ça lui échange, mais ça lui échange. Mais d'autre part tozoyoka de solo pe Naomi nengo azolela ke non Gesho faire voyager moi na ye o ye moko a permettre ki yango te makambo eza na kati ya deuxième saison on azosenga na ndeko moko azala scotché branché na SB, et si tout va bien le lot samedi goinda makambo bien ali deuxième saison déjà
ils s'annoncer makasi makasi total la kara ba dire il y a réseaux sociaux tous ont encore la polémique mais total là où c'est important. J'ai vu aussi il y a Gabriel Bolembo que j'ai sali, notre sœur. Ce qui le Gabriel Bolembo accepta pour soutenir ici là. Ils ont parce qu'ils ont faiblité, mais ils ont un bolingo oh ya comprenait qu'il ne aussi la zanganango avec ba déconner mususu. Fondé comme ça rolo ba Gabriel asala ngo pour moi na e Gaëtan joueur na SB non c'est faux. Ya Gabriel changea maloba mingi ko pesa possession na ngamba SB avant Gaëtan soit possession au jeu mingi. Ou surtout la chance mingi au jeu na SB. Et pas ça réaliste. Parce que ba trotaka biloba loba tout ça mais asa réaliste loba o mingi eza vérité. Alobi o ya kuwa koloba. Alobi ba journaliste tene mtu asala si la poazala mais si la ndem tasala ki ba journaliste bazala mingi bazwa licence pe graduate au doctorat ya kozala journaliste lelo parce que si la fongola chaîne na YouTube lelo ba comment expert lelo to comment moi bon ba yedo loba grâce à cela tant aussi la sala chaîne te to yebaka nulle part que muto a présenter l'émission nulle part muto azara na presse lelo mutu tout a comment na ye muto presse to koloba mingi te mais du moins pourquoi tu as chance yango ba tu bazonga na nzela bosala ngo bien bosala analyse ba film bolobela sila dans les bons matière ko sila te ko polate parce que yango nde objectif na bino. Merci beaucoup, tous allons toujours en attente, tous la deuxième saison o ezali comme premier épisode na SB et kozala eloko moko bien mais kozala concentré na SB je crois ma monter kozala bien. Bon week-end à tout le monde, bozala bien en tout cas kozala bien parce que si la paix azanga bien abattu communiquer ici là ezaki très important je crois à ceux qui peut temps na pour répondre aux ezaki comme commentaire batu bamona kaya homme invisible basantaki ki azanga visible na ba réponse na ye alobi na yo kibino et plutôt zelani o ekoya ceux qui peut communiquer changer ceux qui peut ba stratégie changer ceux qui yo mikanisa ozaka communicateur vous allez constater ou comprendre que vous avez raté. Merci beaucoup. Tout ce que madame na mabota. Bye bye.